Sénateur Pierre Numbi, secrétaire général et Ensemble pour la République, Lingomba Likelama, Zinga Zinga na Moïse Katumbi a koufi lobby dimanche na Covid-19. Bayi Lingomba liaye, mpe bayi politique mingi ba kanisiye lokola moko na baye ba salaki misala mingi na politique na ekolo Congo démocratique. Pierre Lumbi azalaki moko na ba pesitoli ya kala ya Joseph Kabila. Alekaki na opposition, pene na Etienne Tshisekedi na rassemblement pe akendaki na lamuka tango na maponami. Commune ya Gombe na Kinshasa efungwami lisusu te lokola baike batambusaki sango na ba réseaux sociaux. Mokambi ya commune EYP bayi police basengi na bato banso kozela ndingisa epesama soki bakonzi bandimi yango na bokutani bokosalama. Baike balandaki elaka ya mokambi ya engumba Kinshasa Jantini Ngobila oyo alobaki mposo moleki ete bofungwami bokoki kosalama nsima mikolo misato to mitano. Roi Mohamed VI alekaki na lipaso na motema lobi mokolo na eyenga. Minganga balobi ete mokonzi ya mboka Maroc oyo azali na mibu tuku mitano na motoba azali nzoto kolongono. Nzokande ekolo Maroc etindi na mboka misusu ya Afrika zomi na mitano ba masque nkoto mwambe mpona kobundisa Covid. Ekolo Congo démocratique pe ezali kati na mboka eye. Na États-Unis, kanda ya batelemeli liwali ya George Floyd moyaki makasi nsima na liwali ya moindo mosusu samedi na Atlanta na masasi ya bapolisi.